Lelo Bumba et Sengeli a expliqué avec détail. Aza Mobali, Togolobate Bumba détourné. So itolobiango, ça serait malhonnête de notre part. Mais Sengeli Bumba vanda batune mituna, bape sa ba preuve. Tout le monde a trace mbongo. Nous cherchons ici 96 millions de dollars. Obimisa mbongo, bako bengango travaux d'urgence. Babimisa mbongo pour que mbongo wana et permettre to sala misala to bikisa Kinshasa. Oyoki elenge ya Congo. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Lelo Bumba et Sengeli a expliqué avec détail. Aza Mobali, Togolobate Bumba détourné. So itolobiango, ça serait malhonnête de notre part. Mais Sengeli Bumba vanda batune mituna, bape sa ba preuve. Tout le monde a trace ya mbongo. Nous cherchons ici 96 millions de dollars. Obimisa mbongo, bako bengango travaux d'urgence. Babimisa mbongo pour que mbongo wana et permettre to sala misala to bikisa Kinshasa. Gouvernement abimisi mbongo, mbongo na komeli bino za obomoni eza mbongo gouvernement abimisi. Kanga ba montant. Le gouvernement congolais a fait sortir pour la ville de Kinshasa, pour les travaux d'urgence, 81 millions de dollars. Ouane Zalaki, travaux d'urgence, Oyo Balobi, Bakosala pour la ville de Kinshasa. Travaux d'urgence, Moussa Nango Zaki Nini. Na travaux d'urgence, Balobi, et Sengeli Basala ba curage ya bakaniveau. Et Sengeli Batonga quelques nzela, na 81 millions de dollars. Mais aussi, et Sengeli Basala même dragage ya maï. Gouvernement congolais a sombi ba drag, pour ba kende go draguer ya ona maï. Na fleuve na biso fleuve Congo. Babi toza na machine à draguer, il faut ko curer, même fleuve à Congo, il faut pe ko longola. Ba salité eza mingi. Ba sombi machine. Pour ba kende go sala, mosala na fleuve na biso. 81 millions de dollars ne ba pesaki. Banani esengeli ba gérer 81 millions de dollars. Eza 4 personnes. Ville ya Kinshasa, Daniel Bumba. De 2, OV2. OVD est en deuxième position. 3, ACGT. 4e, office de route. Bangonde Sengeli va gérer 81 millions de dollars. Daniel Bumba, Azala OVD, et dans la ville province de Kinshasa, DG à OVD Azali, ACGT Azali, office de route Azali. ACGT, office de route, Bangonio Soana, ministère ya ITPR. À l'époque, Alexis Gizaronde Azala ministère ya ITPR. Voilà. 81 millions de dollars. Mais après, la banque sous 16 millions de dollars. Au-delà de 81 millions de dollars, au total à ce jour, 96 millions de dollars. Oyo, Daniel Bumba, ville à Kinshasa, DG à OVD, ACGT na office de route. Bango a 4, au DG à OVD, Azaïna 4, à part Daniel Bumba. Alexis Guizaro, qui n'est plus na ITPR, le long de Konaï Moussou Moutakomi, si on a à l'époque, a assisté à la réunion, office de route, Bangonio sur 4, va gérer 96 millions de dollars. Nenga tolo balelo. Mbongo wana. Oye sengelaki, etonga banzela, ekure bakaniveau. Na ville province ya Kinshasa, bakaboli yango na 4 groupes. Moto azwi mbongo ya koleka eza Daniel Bumba. Ville ya Kinshasa, nde bazwi mbongo koleka OVD. C'est-à-dire ville ya Kinshasa kotonga banzela, OVD kotonga banzela, ACGT kotonga banzela, office de route pe kotonga banzela. Bakosala pe kirage. Mais ville ya Kinshasa azwi mbongo koleka. Bazwa mbongo koleka na 96 millions de dollars. Daniel Bumba a eu plus d'argent que ba structure nyonso etikali. Wapi banzela ya Daniel Bumba na 96 millions de dollars o ba répartir na ba groupe na ba OVD. Wapi banzela ya OVD na plan d'urgence. Je parle d'abord na plan d'urgence o eza 96 millions de dollars. Donc le gouvernement par l'entremise, il y a premier ministre et
le ministre des Finances, il y a 96 millions de dollars. Pour Moussale Samba la ville à Kinshasa, le taux exécution à Balabala est à zéro. Si vous allez sur place, vous allez avoir la honte. Frimex. Bogoka pasi, makambo bomoni na balabala. Bokomo na pasi, makambo bomoni na balabala. Ville à Kinshasa, a la responsabilité nango. Na 96 millions de dollars. Mais, je vous dis que sur place, le constat est déplorable. Ezaka ville ya Kinshasa te. Ezaka ville ya Kinshasa te. Nde sengela ki atonga banzela. Mais à côté, je vous ai donné le tableau. Au-delà de 81 millions de dollars et de 16 millions après, il y a eu aussi un projet de 3 communes, il y a 30 millions de dollars. La commune à Gombe, commune à Limité, je pense la commune à Lemba. Où Sengeli va bénéficier de la construction à Banzela, 30 millions de dollars. Ouais. À part Bango, nous avons le troisième. Et ça projet où il y a 60 millions. 60 millions, ça projet en béton. Voilà pourquoi Banzela Msoubomon na Katsa Kinshasa, vu les autres bénéficiaires d'ango, mais ce n'est pas dans le compte il y a Daniel Bumba. Wana batubaza ko tonga yango za batu ya ACGT. Projet o ya route il y a 60 millions de dollars. Bon mona banzela lokola nzela ya Inongo, nzela ya Fuji, nzela ya Tabora, bato bazola nanga baibi ba place. Na Kasavu, vous prince Kasavu, zoza la pomme à tété. Okendeti, et pour makelele tokendeti, na niveau ya Kintambo magasin, so ok na Dima. Bato batongi banzela wana bango wana nde bato baza kosala yango soko ke partout komona même banzela ya il fallait bango batonga 115 km na 60 millions de dollars avenir eza ebele même avenir nanga du livre awa ba avenir ebele o batongi en béton o bazotonga na béton bango bato batongi yango ACGT le constat quand même pour na bango il y a une évolution nous apprécions quand même le travail. Avec 115 km, c'est vrai que Basile ici l'a noté, mais Bazotonga en béton, c'est à ça, c'est à apprécier. Mais c'est que Daniel Bumba, l'OVD, Bazoua qui n'a 81 millions de dollars, n'a compte, il y a travaux d'urgence, où Sengela qui va exécuter, pour le moment, vu les autres continuer au Dunda. Voilà pourquoi, ministère et intérieur, a commis Daniel Bumba Mukanda. On va lire la lettre en question. Bumba. On va lire la lettre de Bumba. Obatindeli Epaya, ministre intérieur. Mission de contrôle de l'inspection à monsieur le gouverneur de la ville province de Kinshasa. Monsieur le gouverneur, conformément aux dispositions de l'article 4 et 5 19, décret numéro portant création d'organisation, cette mission a pour objet effectuer un contrôle approfondi de la gestion des ressources financières de la ville-province de Kinshasa, y compris les modalités de perception et d'affectation des dites ressources pour la période allant de 2024 à ce jour. Procéder au contrôle des procédures de l'exécution de marchés publics, identifier et répertorier les réalisations ainsi qu'évaluer les niveaux d'exécution des travaux sur l'ensemble du territoire de la ville-province de Kinshasa. Donc, Sobotali Nakati, Mbongo et Bimaki, 81 millions de dollars, à part 2 millions d'assainissement, Lelo Bumba et Sengeli a expliqué avec détail. Azam Obali, Togolobate Bumba détourné, ça serait malhonnête de notre part, mais Sengeli Bumba Vanda Batune Mituna, Bape ça ba preuve. Tout le monde a tracé à Mbongo 1 million de dollars. Oyo, Bumba, OVD, surtout que Bango Baza, na misala na Bango za kumona na te. Il faut pas justifier Mbongo Bango Bazui. Bumba Zwaki Likolo, Oya Landi Zali OVD. Balak Sabiso na Mbongo Bazui. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ça? ACGT, Office des routes, va justifier la taux d'urgence Mbongo Bazouaki 96 millions de dollars dans des tranches. Et ce qui est grave, ça va vous choquer. Et réunion à évaluation et ça la maranango li souté. Bah ça la réunion à évaluation. Doudou Fouamba Tomona qui on est bandélika, on a commencé avec ce projet parce qu'il y en a parmi moto à Tambola Ginabino. Mais après un moment donné, Doudou Fouamba Tomona ko sous na balabala te, balobi que les Moussa ministre à finance te, c'est là batebele tant na mona qui na ba critique. Qu'est-ce qui s'est passé? Chef, bonjour.
Bonjour chef. Ah yo na moni wa faux journaliste muto sala bien te kasi balu bande batumba bambwa. Mutu kande zikiti. Problème eza na bavi ya bato wana sofimage na so de monteur mutuka epeli bayaya jipe epeli moto sofimage awa na so de monteur awa baproblème eza na bavi ya bato vraiment tala mutuka kitoko bozalide te mutuka koma ya kano epeli moto epi nini Porsche Cayenne, maman Porsche Cayenne, Porsche Cayenne est poli. Yaya. Omoni boye ba criminel baidi. Bateti mataki. Proximité yango tala yango oya. Tala proximité za pembeni. Baidi pembeni ya proximité. Bayibi pembeni ya proximité. Oh mboka nini oyo? Bazoyiba pembeni ya proximité aza wana baoyiba. Tala bayibi awa na Congo Culture oyo. Bayibi proximité za pembeni. Quel genre bayibi awa proximité yango eza awa. Proximité yango eza pas même 50 mètres. Mais bayibi moko eza ndenge nini basoda ndenge nini. Ah na plein mo yibo babeti massage pe bo à l'aise. Manga bisio yo lingi. Na nimo pa imote mais kolka problème te pesa na permis. Kasi te mais normalement bon ce qu'on a bureau to samba nini. Faut bosser une autorisation to pesi bino. Yo ça mais apesa permis na ye. Apesa nga permis. Ozo kende wapi papa na nga. Pesa ye permis na ye. Pesa nga permis. Oza machine o chekete. Pesa permis kasi ozo kende bureau. Oza machine o chekete yo. Pesa ye permis na ye. Non ke bureau te. Yo pesa na permis. Donc yo pesa na permis. Oza la machine au checker. C'est contre chargeur yini. Chargeur à tes transport au dessa mutu na mutu futa vokota. Eza la sobo de futa 2000 francs vomata. Yini. Alors bien au matara de moi la futa le hôtel. Chargeur a dit jamais yo fait futa transport. Mandebota RS. Bali ba se ba contre transport toujours pour pas te problème les amis ba de la vie c'est pour na mboka. Mama Kunzi transport 2000 francs ya. Madame Soro baby c'est pamba. Tokuma oyo. Omona oyo. Sale bébé. Yone musale bébé la yo. Yone tala papa colonel, usale papa ngayote. Dale bakaki ka chefere la ma. Dale bakaki la ma. Bakaki la ma. Le monde va changer. Bango. Otokaki la ma na ma. Bango. Otokaki la ma na ma na simo la. Tokuma oyo, bomonye. Na simo na ntoto dozo pati la ma na ngo. Contrôle ya IGF. Le nouveau patron est IGF. Vous n'avez pas contrôlé parce que Namonina Mukanda na binoté. Est-ce que Doudou a Komela Kibino? Est-ce que le Premier ministre a Sengaki? Est-ce que le gouvernement vous a donné l'opportunité de pouvoir contrôler? Où en sommes-nous avec ça? IGF, vous devez vous prononcer sur cette question. Inspection générale de la finance politique à la Miouette. Nous devons savoir qu'est-ce qui s'est passé parce que IGF a se prononcé sur cette question. Qu'est-ce qui se passe? 96 millions de dollars. Mbongo Ebimi Ebele. Donc il y a 96 millions de dollars, il y a 30 millions de dollars, il y a 60 millions de dollars, il y a 40 millions de dollars. Nyonso l'État bimisi, mbongo ebimi. Mbongo wana ezali sous te ko babombi yango bakaba autorisation na mbongo wana ezate. Donc bateau na tangi ville OVD ACGT bango nyonso wana na
ITP bazwa déjà mbongo wana kala. Mais taux d'exécution sur terrain, ils ont correspondre était dans mbongo wana. Et un scandale, ils allaient incompatibles sur terrain. Donc, beau crier dans acharnement, OVD, Ville ya Kinshasa, ACGT, ITP, bon le bâté qu'ils ont acharnement, il est question aujourd'hui, Daniel Bumba, na part na yo, au répondre na contrôle, au Pesabiso ba preuve, il y a 2 millions oyo zozwa, pour na quoi assainir Ville ya Kinshasa, na maitali Fonak, mais aussi, on la kisabiso, pour l'élé na makamou ya mbongo bozwaki, pour na maitali banzela. Pour terminer, batu ya Raskin, ba komelinga mwa mukanda, ba yeko tikela ngai, ba donner na bango. Ba bisango, biso mbongo na biso, tozo comprendre te ndenge tokomi na makambo kofuta. Cela ngaka papier ya liboso botala bino moko, ndenge ba Donc voilà, après la pluie belliqueuse soutenue par le Rwanda et Joseph Kabila, Tala, Tozana Ngaba, juste dans le marché Ngaba, Kabila Tikara Makadama, Oignon se trouve l'accord à Nations Unies. Nations Unies, c'est l'accord, na faire respecter l'accord, sinon les Congolais vont continuer au Koufa. Sinon, tu continues au Koufa dans l'inondation, tu continues au Koufa. Na typhoïde, na salité, pour bazo c'est l'accord pour balonga la salité na Kinshasa, au Kinshasa ezobonga. Voilà la situation de Kinshasa. Voilà. yaona kama mtaza pia kazana sana keta bango te yandenga makanga okufana nzana lokumu kusema uchona senke ngati na zaki pia ke ato finga tina sa soko lambaka kande ki mankana pe lobina koya lobaka na ketala ya suka soka na lie turo na yaka sute makamba lobana ngumukolo kwanga etikala ngai ntana okoma kako seka boy nda bazali yaya bango so bazali batina ko kutuna papa bien bakando linga otala ete mende saka tulika munoko kisa mais bake na famille ngam na linga ko mingi botela noko me fufu na wapi romari kalali la musela ngai namona opesi la bachela ngam me fufu express fona tuna bana na kota katina chambre la muko tike alali la muko walinga bana bamona ke mutu bana mona ko kendete fozati tike Susu bo frère aza. Wala aussi. Wena mwana ka pembe na bo frère. Yo. Ya biso. Oyoki elengi ya Congo. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains.